dépendre na kimbanda na ye neti nga soki nazobima na mwasi ye zobima na ye nga na kodépendre na caractère na nga nayebi ke mwasi oyo abimaka na mutu alors nga na koluka ndenge mpe nasala na vie na nga nyonso ngai nde mutu namenaka na relation sexuelle donc nga nde nalalaka mwasi ya trop nakabelaka ye te to nakabaka moke donc oyo akobima ne mingi moke ye nde moto akokabele mingi bolimbisanga ba ex eza normal la vie mokili oyo eza mpenza elengi. Alors sikoyo Karine Mokonzi ndenge aza wana sikoyo mbanda nini aza na ye na milie ya bato ya Majaki aza na ye te. Donc histoire mbanda eza faux débat. Ndaku ya Majaki Karine Mokonzi na Majaki makambo ezokende mabe. Oui, mabe. Bomoni yango bino moko bozolanda yango na internet. Ina nena nekoki te. Eloba Karine ye moko. En vouloir de tout gagner risque de tout perdre. Karine mutalobaka yango mingi na kati ya ba o bobengi ba direct na ye. Alors bolandi bien na ba image, bolandi bien na ba internet. Ezo salama sikoyo na oyo salamaki mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ngai nazokota na likambo ya moto te me oyo ezolakisa biso na internet yango moko ezokota na makambo ya bato pe ezokotisa biso na makambo ya bato. Nakanisa tolandaka Karine Mokonzi, tolingaka Karine Mokonzi, tolandaka Majaki, tolingaka Majaki, tosepelaka na sympathie na ye alakisaka biso. Alors bandeko nayebi makambo nyonso na koloba eza na excuse nango. Nakanisa bozo comprendre nga eloko soko lingi yango to mutu soko lingi ye o bien soko lingi Karine Mokonzi na Majaki ba continuer toujours ensemble o ata likambo moko ezotinda bazalaka distance ekozala na excuse nango o ekotinda botika bazala ensemble. Soki pe olingi eza na likambo moko ezotinda Karine Mokonzi olingi bakabwana etanke bango balingi na bango kokabwana te. Karine alingi ne azala na Majaki, Majaki alingi azala na Karine, me yo olingi bango bakabwana. Donc okozala toujours na excuse oyo yo ezotinda yo oloba bakabwana. Me ngai naza na excuse moko te, nalingi pete bazala ensemble, nalingi pete bakabwana. En plus bango mibale namoni nanga mutu azosala moninga mabe aza te. Nazomona pe mutu aza na posa kosala moninga mabe aza te. Karine Mokonzi ye moko alobaka yango, Majaki asalaki makambo presque nyonso ya malamu. Banda bayebana tina mokola lelo. Akovanda kutu boye okomona lobi kado asaki. Akovanda kutu boye azoluka eloko Majaki apesi ye
neta defisie ye ntango akolinga azongisa majaki alobi o nakabelaki yo. Donc baza mpenza na bolingo mama na mwana wana jena bon nalobango na lingala wana en tout cas bozomona kango bino nyonso mpana nga naza na likambo koloba te. Alors soki botali sikoyo banda Karine Mokonzi azongaki Belgique, banda matanga ya majaki ntina mokolo lelo makambo ebele ebimi te moke kaka oyo ya mabe sikoyo na relation ya Karine Mokonzi e majaki. Makambo yango ewuti pa Karine te, ewuti pe pa majaki te, ewuti na entourage to na bato oyo bayaka pa ya majaki. Donc Karine Mokonzi soki ake pa majaki akendeleki majaki, bato ya majaki soki baye pa majaki bayelaka majaki. Me bandeko tobosana te, Karine Mokonzi mutu nyonso akoya pa ya majaki akoloba en tout cas Karine nayebi yo te, to Karine nga natalaka na ngai yo te, to Karine en tout cas mbala liboso nayoki yo pe namoni yo, ou bien nayokaka yo me nanu natala te. Elakisi te makambo bakoloba ezali ya solo, elakisi pe te eza ya lokuta. Bien sûr misusu elakisaka eza impossible mutu wana yeba Karine Mokonzi te na maloba ya ye moko. Neti soki totali ser na biso mosusu aya na matanga kombo na ye Monique azala pembe métis, alobi ye ayebi Karine te, ayoka ye pe te, mbala liboso amona ye na kati ya matanga ya majaki. Ndenge bazalaki wana eza pe na bavideo, eza pe na Facebook ya Karine Mokonzi azoloba na kati ya direct. Karine en tout cas mbala liboso namoni yo, mbala liboso pe nayoki yo, batuni yo yokaka pe te, nayokaka pe te, namoni ye sikoyo natalaka pe te ata ndambo, namoni ye sikoyo nayoki pe makambo ne sikoyo. Me meme mama Monique akoloba lisusu bana na ye mutu batalaka ye mingi, bana ne mutu balobaka Karine Karine, yatunaka Karine yango c'est quoi, c'est qui. En tout cas eza pasi vraiment makambo oyo bana ne bazoloba mingi, mama atikala kotala te ata ndambo amona bana ne mutu yango balobaka mingi mingi aza nani, pourquoi balobaka bongo. Na cadre teke mama fatala po bana po mutu yango aza très important, non, na cadre ya bongo te. Na cadre mama aza na bana, ye mutu edikaka bana na ye ata bakoli. Siko bana na ye soki balangwe eloko moko na cadre ya éducation, mama na bango akolinga ayeba bana nini, mutu nini azolangwisa bana na ngai. Pourquoi mwana na ngai akomi toujours kokangama na mutango. Fona linga na yeba potango mosusu mwana na nga akokoma possessive na mutango. Donc na cadre d'éducation akokotala. Siko mama wana atala atate. Donc tokondimela ye po ebimi na monoko na ye, mais ezali kilo mpona kondima ngo. Alors toke sikoyo na likambo mosusu. Nakanisa na bachaîne ebele eloba awa Karine Mokonzi bana basi nyonso oyo bazoya na camarade ya majaki bazali bambanda na yo. Bon, ngai na kompranaka te pourquoi bazoloba basi nyonso bayaka pa majaki baza bambanda Karine Mokonzi. Parce que nga nayebi Karine Mokonzi ntango aza na matanga azali na copain te, aza pe abimaka na mutu te, mais koma bakozala bambanda na ye. Donc eza na sens te. Mais non, na kikongole to na lingala to na communauté lingaliste ntango mosusu eza na importance. Mais la logique des choses mutu aza na copain te, boloba aza na mbanda. Neti nga papa robo naza homme seul,
naza na copain te, naza pe na copine te. Okobenga jamais mbanda. Même soki naza na ami moko, moko tosangisaka nzoto, moko tobungani, aza na copain na ye, soki azala na copain, naza kaka mbanda te, mpo naza ami. Ye pa yebi toza bami. Donc naza mbanda te. Nakanisa bozo comprendre. Mbanda ezali ozo bima. Neti nga papa robo, nazo bima na motu, yo po bimaka na ye, oui, wana okozwanga mbanda. Ngai na ata na zio mbanda te, mezo lakisa nazali mbanda na yo. Soki pe na kipe na ngai te, eza pe problème te, naza kaka mbanda no, yo pe okozwanga mbanda, po tozo bima no mwasi moko. Alors, siko mutu na mutu, ako dépendre na kimbanda na ye, neti nga soki nazo bima na mwasi, yo zo bima na ye, nga na ko dépendre na caractère na nga. Na yebi ke mwasi oyo abimaka na mutu, alors nga na koluka ndenge pe na sala na vie na nga nyonso, ngai nde mutu na menaka na relation sexuelle, donc nga nde nalalaka mwasi ya trop, nakabelaka ete to nakabaka muke. Donc oyo akobima ne mingi muke, ye nde mutu akokabele mingi. Bolimbisanga ba ex, eza normal. La vie, mokili oyo eza penza elengi. Alors sikoyo Karine Mokonzi ndenge aza wana, sikoyo mbanda nini aza na ye na milieu ya bato ya Majaki, aza na ye te. Donc histoire mbanda eza faux débat. Mais Karine Mokonzi na ndako ya Majaki, oui, binemi nde, binemi nde bazoya na forme ki camarade, bazoya na forme po binemi o bazoya pa Majaki, balinganaka na Majaki kitoko, baza ba camarade, ba misusu babunga, Majaki alingaka bango makasi, me babunga po basepelaka na Majaki, me ndenge Majaki asepelaka na bango te. Po Majaki soko tali ye bien, okomona aza moto moko alingaka penza batu na ndenge osakana te. Azolinga pe Karine na ndenge bien. Soko moni ye kaka, okomona batu mosusu balinga ye po na ko profiter quelque chose po na ye. Ezala mbongo, ezala soki nini, me po na ko profiter. Soki eloko yango eza te, bazalaka na bango te. Me Majaki alingaka bango toujours. Alors soki bato yango mikolo wana bazongeli Majaki, Majaki akoloba nini? Akoloba kaka obunga o camarade nanga motema. Ya akoloba camarade na bunga, me tozaka ba camarade. Tala bokipation na koma nango ebele, yo pe mwasi libala na ba voyage. Ba misu bakoloba, awa tango tomonaki yo okomaki na Freddy, tobayaki tolobi te, inchi topusa na kuna, soki tozako ya te ezaki mpona ye. Bakoluka ba raison, eza nango pe normal. Na mutu aye sikoyo azongi pe po ya Majaki na ba raison wana. Me misusu bakoya kaka baye po na Karine. Bien sûr Karine akoloba, non, baza ba camarade ya Majaki, baza na bango ba camarade na ngate, tokutani kaka pa Majaki. Oui, yo Karine mutu okutani na bango pa ya Majaki. Karine ye moko aloba yango ti, ngai nayebi bino te, bino mutu boyebinga, bino mutu botalaka nga, atotiani nga commentaire mabe, atofingi nga na commentaire, nga nayebi yo te, mokolo moko te na komona yo, mokolo moko te na kofinga yo. Alors bato wana batiaka commentaire mabe, bato wana bafinga Karine Mokonzi. Alors baza bato normal, baza pe bato ya très important, baza pe ba shege, baza pe ba pasteur. Oui, nazoloba bien, na ba pasteur, na ba mama pasteur, bango pe bafingaka na ba commentaire, ata na voix normal, ata na vie boye bafingaka te, mais na ba commentaire, oui, bafingaka, mutu akomone aza te. Po un pasteur, un mama pasteur, tango afingaka te, eloko liboso abangaka,
eza nango nzambe te. C'est possible koza nzambe. Mbala mingi nde babangaka bandimi na bato bamona pasteur na bango afingi yango babengaka bamama bizaleli. Alors sikoyo bato nyonso wana o Karine bay amonaka te ayebi te bango bayebi Karine. Alors soki bazali bapire soso majaki en tout cas bakozala na tina Karine ayeba bango te, bakozala na tina nde bayebana baya kolakisa ke bazalaka camarade ya majaki. Alors siko ntango bakovanda ensemble ezala ndenge nini bakopesa na mbote na Karine Mokonzi, ezala ndenge nini bango bakosolola na majaki, bakosolola na majaki bakosala nini? Mutu na mutu akobimisa saki ne ya cher, on dirait awoti na fête, on dirait aye fête. Pourquoi bakosala bon? Pour ekotala majaki? Non. Po Karine Mokonzi amonake majaki aza na bakamaradi moko balata penza ba original, bayaka na basaki ya original. Oui, bakamaradi ya majaki na oyo bazoya na motema malamu, na oyo bazoya pona basala Karine Mokonzi mabe na lobango clair. Bango nyonso bakochauffe bakolata kitoko po Karine amona. Surtout ba oyo bazoya po basala Karine Mokonzi mabe, bayina Karine Mokonzi, bango penza bakolata kitoko koleka, bakoya na biloko ya somo, bakolosala nyonso ba impressionaka Karine Mokonzi. Donc babangisa Karine Mokonzi, balakisa Karine Mokonzi a respecter bango sans que batinde a respecter. Nakanisa boyokaka pe bien Karine Mokonzi bakamaradi alobaka bakamaradi ya majaki baza bakamaradi moko ya bien, aza na bakamaradi moko boye parce que Karine alobi oyo amoni. Mais bato wana parmi bango ntango bayaka biloko mosusu wana bayaka nde po Karine amona bango bongo baloba pe bongo. Mais bon, likambo eza wana te, likambo ezali na ndako ya majaki kaka. Karine Mokonzi babimisa liboso photo moko ya ye pote bakritike makolo na ye. Donc Karine Mokonzi avanda alati robe Mokonzi ndenga mesana ba robe na ye milai. Alors babwakeli ye photo, bakangi ye photo, na ebite so bakangai combien de photos, bazozela batala photo moko oyo ekobimisa Karine Mokonzi mabe, tolo bango bien. Nakanisa bino nyonso bokangisa ba photo. So kangisi photo balakisaka otala nanu ebongi oyo ebongi te, ata kuto sapaki balakisaka bino nakosi. Siko bakango photo olamuki ovandi na kiti, nakanisa wana okosenga nyonso avant kuto senga nyonso po yeba soko obongi to bongi te, okoloba pourquoi sokanga photo naza ya kolamuka nakosi te. Alors Karine Mokonzi bakangai photo abongo, nakanisa bakangai ebele, baponi moko ebebi sima nango po balakisa sikoyo Karine Mokonzi aza na makolo, donc bitambi po bo comprendre, bitambi ya mabe oya makolo. Or ke bomonaka Karine Mokonzi mbala ebele na ba live na ba direct aza toujours na makolo bitambi ya kitoko, alongolaka lipapa afilmaka pe na makolo na ye na sa makolo na ye eza kitoko. Me mokolo wana mutu ayaki wana ayaki na intention akanga kaka Karine bafoto ya mabe. Alors bolandi lisusu na NK officiel azwi abimisi photo bakangi mwasi moko ponga na kolobela bino te soki eza mama Charlotte to mama Charlotte te. Soki Karine Mokonzi nana confirmele bino te ke wana aza mama aza mama Charlotte to aza mama Charlotte te, ngai pe na confirmele bino te po na yebi te d'avance soki mwasi yango azali mama Charlotte to mama Charlotte te. Donc na koloba eloko te, nalobi yango na kati ya net, nalobi yango pe na privé po bato mosusu
bakoya kobenga nga deja na privé batuna nga soki wana penza eza mama Charlotte oyo papa Robo oyebi pa mama Charlotte na misu boye. Bien sûr nayebi na misu boye mais nakoloba te. Alors sikoyo mwasi wana avandi na kiti soi-disant bakangi ye photo. Mwasi bato azali mpe mabe te na age na ye azodégage beauté na ye. Bakangi ye photo basali tout photo ebima mabe mais mwasi bato na canapé abimi kaka belle femme abimi kaka na beauté na ye. Ale bapesi ba enika bakaboli balobi botala mama ya Karine Mokonzi. Lokola mitema mabe ezalaki na bato wana ekepe pa ba enika mitema mabe. Abandi koloba makambo akoloba parce que ayebi ke nyonso akoloba mpona mama Charlotte ekosimba te. Nyonso bakofundele ekosimba te. Makambo mpe oyo bokoloba oyo ye moko aloba na direct na ye ekosimba te po ye moko aloba. Mida kutu muta banda kokritike kofinga mama Charlotte ye moko amela pema aloba papa Robo rando eza pema kolanda moto oyo osana eloko ya kofingela ye te. Donc mama Charlotte baza na eloko ya kofingela ye te. Gloire à Dieu. Mais problème esoki wana te. Problème ezali nde bato wana bakoya kaka pa ya Majaki po ndenge foto ebimi boye ndenge mpe foto makolo ebima Majaki na Karine Mokonzi bakotala bato bazalaki na kati ya ndako wana. Donc oyo bakosuspecte soki balobi eza ye bango mpe na mitu na bango ekotikala mutu wana moto akangaki bafoto. Mais or ke ntango mosu ekozala bato mibale ntango mosu mpe ekozala moto bango bamonaki te aza kosimba pareil tout le temps kota Karine Mokonzi obie pa ya ndeko na biso ya mwasi oyo avanda aza na canapé. Donc elakisi nini? Elakisi moto mabe bato mabe bazali na nsima ya bakamarade ya Karine Mokonzi, baza mpe na nsima ya bato mosusu oyo baza penepene wana obie bayaki kaka koya obie mpe bayaki na konta Karine. Mais mingi bazali na nsima ya Majaki bakoya koprofite na nsima ya Majaki. Misusu bakoya koprofite na nsima ya bakamarade oyo ya Karine Mokonzi mosusu aza na bango. Mais Karine Mokonzi ye moko ayebi komibatela. Soki tozolobela ya Majaki parce que oyo ya Majaki elakisi deja biloko mibale ya mabe. Oui, eza ya mabe. Po soki bazaki na makambo ebele ya kozwa Karine Mokonzi ndelesi bazwaki ye na ndako ya Majaki. Yango wana tolakisi. Et puis eza te po Karine atika Majaki, eza pe te po Karine Majaki atika Karine. Ezali po bango moko ba raisonner bayeba soki bakomema relation na bango modèle ndenge nini. Soki Majaki abando continuer koyamba ba visite surprise tango Karine aza pa na ye alali alamuki to ndenge nini. Ou bien akokoyamba ne n'importe quelle visite po eza ndako na ye po eza vie na ye sans koexplike Karine wana etali kaka bango. Mais Karine Mokonzi na bato ya Majaki na ba visite ya Majaki en tout cas eyebani clair relation eza te. Relation ya bien eza te na bango nyonso te. Alors Karine Mokonzi mpe po ayeba ya bien na ya mabe en tout cas pour le moment azomona ete ayebi mais nano ayebi te. Nanu ayebi ya mabe na ya malamu te. Eloko ekolakisa kaka eza histoire parce que baza bakamarade na ye te tout simplement. Baza bakamarade ya Majaki barelation ya Majaki. Alors Karine Mokonzi aza icône aza star bayebi ye bango nyonso bayebi mpe puissance na ye. Mais ntango bakomaka boye ensemble Karine Mokonzi deva bango atikalaka susu icône te akomaka moto normal boye voire même bazotia ye
mwana ndenge majaki azozwa ye mwana. Alors bango ba profitaka na quelques minutes wana na quelques heures wana Karine Mokonzi azala na se na bango. Ata bakolo bango na monoko te, ata bakopesa métier, mais modèle Karine Mokonzi akotraite bango, respect kopesa pana bango ekoki, oui okomi na se na biso mama icône. Bon, nga papa rubuna sala nini. Na ye lisusu kobebisa. Ah ouais, na bebisaka nde mingi, na bongisaka moke. Bon, na ndenga mabe te, na ndenga biloko na moni pe makambo na tali. Bongo te bandeko. Botika na malamu, hein? El moko. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.